Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonjour la famille, Mama Bijou ataki vidéo moko na kati ya chaîne. Vidéo wana Mama Bijou azaki na besoin la kisabino ndenge nini ya kosala première émission première ya kotia yango na kati ya chaîne na yo. Mama Bijou na lobaki d'abord il faut la sûr que so sali vidéo na ya sika. Vidéo wana kotia yango te ki batu ba mona. Tia vidéo wana ezala donc ezala privé. So ko sali vidéo wana ebimi privé. Après, oye awa. Parce que vidéo wana na sauti kotinde la bino ezalaki ya kokata, je sais pas pourquoi. Yango nazu idée ya kubandela mususu. Donc, tant aussi si ko la vidéo, otia na mode privé. Après, oye, ozo mona ndenge téléphone à Mama Bijou ezali, o appuyer awa. Tango ko sala boye, yo ozala besoin faut kotana YouTube studio na yo. YouTube studio yango yo, appuyer la wana. J'espère que vidéo oyo ko bima nyonso. Na ebité pourquoi wanikata naki. Oye awa. Omoni place oyo ya rouge. Place où eza rouge, place où ya rouge quoi appuyer yango te faut appuyer na où eza la C à rouge. Donc c'est ça, na esi yango munene. Biso toza ko appuyer awa ndisika to ko appuyer ici. Siko vidéo na yo oyo ko sala ngo na awa eza ba vidéo na nga nyoso to se kota na chaîne. Vidéo na yo il faut ça la mosco mode privé et ko bima pe awa mais oyo eza déjà vidéo ici koti vidéo na uti kotinde la bino yango siko ezaki ya kokata vidéo oyo na sala yango lokolo ezali nano etalamite eza na mode privé appuyer vidéo oyo uti kotia tango appuyer vidéo oyo uti kotia et ko bima awa. Tango ya ebimi awa quelque part ici barokoma privé parce qu'il y en a déjà vidéo ici etalami donc il y en a bakomi off donc vidéo awa quelque part ekoma privé ce qui est commis privé wana de place ko appuyer place à privé on appuyer yango et ko bimisela yo écrit awa place moko ba komi opona R opona R et puis opona donc jour okopona R na yo quelque part ekomama awa oponi R oponi jour na yo après awa ekokoma lisusu mona ekomi mode première il faut appuyer place on a mode première ou appuyer place à mode première tant ko sisa ko appuyer place à mode première quelque part awa et il faut appuyer les sous la kada ils en bleu moko boye ou appuyer tant aussi si quoi appuyer yango tant aussi si mode première ouais okoya quelque part ou appuyer les sous après ce que si ici au lieu awa au moni yangi c'est changer couleur parce que j'ai nasina appuyer oui pour na ko silisa makambo nyonso ou appuyer mode première ou appuyer quelque part et comment qui enregistrer ou bien eloko moko comme ça ou appuyer awa nde oeko silisa nyonso nde oeko appuyer awa makambo esili donc vidéo ya Mama Bijou soko comprendre te ozongisi yango atambala ebile oko comprendre eza facile pour na kosala émission première na lingi bino mingi bozala toujours na vidéo suivi bokozala jamais de si bye. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour le diaspora. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes.
Alors, pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité voiture na biso eza na Congo moto lingo kende na yo Congo contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Mama Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Mama Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Mama Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or a besoin d'un micro, Mama Bijou d'Or a besoin d'un ordinateur. Vous sepela na musala nanga soko lingi au soutenir Mama Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi.